fête ya mama Kimpavita. Ça veut dire les séquité ne to loba yike ba musulman ba fête ya Ramadan ba fête ya mouton. Ba chrétien ba fête o tozo benga pe Abraham nenga tumbele nzambe mbeka. Mais biso ato tumbela nzambe mbeka te mais za fête ya soso. C'est veut dire il faut to lukato ba puissance ne dans kata soso yango biso le tozo lia soso. C'est ba ko na so ba lebeke soto le soso to komana esprit na biso ezana ba éveil. Obama likolo na seko sangana. Ça veut dire nzamba bakoko na biso aza na biso na bomo ya seko. Mais soto kutani lelo bandeko na ngai bayaya baleki ba camarade topé mokili mobimba elobama eda po eleke ezana ngonga obiso bayindo to hotelema pona to kanisa pasi o bakoko na biso bamona ki pona to kangolama. Ba manifestation lelo nde to kutani ezali li sekité. Ezande to mona ba arab ba fetaka fete ya Ramadan. Topé va faire ta fête à même. Biso photo lukato yeba pourquoi ba bali à même. Au moins mboka mon baba oli à même. Photo lukato yeba za ba secret za na kati ya bilembo nyonso nzamba pesi biso. Nzete makasa mati nyonso nyama mai tout eza na puissance. Mais le lot okutani a pona mo mekano oyo kopesa biso elonga ya solo. Pour bakoko na biso balobe ke ezana bana mo ba oya ba ovanda un jour bando tombola lokumu na bakoko na bamba nyoko amaki c'est que toza isu na tante to fetaka to kanisa bakoko ya Israël mawa mingi na ba oyo bando kumisa bakoko baninga ke bokumisa ka bakoko ba Israël bo ya bino mo bana ba tombola bango déjà likambu ya solo biso mo to lukato yeba mais avant to banda programme na biso to zwa mwangonga mukie to beta lo sambo ya bakoko oye sangisi biso mukolo lelo to boyi mutute bato ba Hollande biso partout na London, Canada, Suisse, États-Unis, otobenga Autriche, partout dans le monde, plus ou moins 510 millions de kilomètres carrés, ba omona image on a YouTube. To 5 ans que baninga nyoso ba soutenir biso to pesi bino vraiment longonya pe to pesi bino matondo mingi na présence na nyoso. Ezambala ya mbote mais ezaka que chaque le 2 juillet biso pe ba noir photo fetaka ba fête na biso. Oleto la ndaka ko te Noël ote abotamaka oboya biso mona na otombola biso. Donc na oyemba quelques chansons pona sa na ngalo sambo kande to vandi moi to telemisa bato ezate mais botala ka ngai nini o ngala kolakisa mukola lelo na obligé mutute akoma messager mais nazola kisakaka bolamu o bakoko na biso bachaki likolo na mesa pona kochambele la kaete bokasi na bango emonana pona ko libérer to pe ko bikisa biso bana bango to botami na mayela sika pona to changer lolenge ya mokili oyo liloba ya nzambe bomo ya seko oya bakoko na biso ekotikala seko na kombo ya nani ya nzambe bongola meso mwene
pona mokili mobimba soto bililo ba nzambe za bomo ya seko puisque nzambe abandaka utaka na bakoko na biso nde bakoko balakisa polele ke nzambe wana za libela na libela pona mokili mobimba soto bililo ba bakoko etika la seko puisque ba mindele bayaki ko changer biso ko tangisa biso minoko na bango poto bosa minoko na biso lelo ba bengi pondu feuille de manioc mais kombo bakoko batiaka déjà pondu ti lelo yo totanga ngo ka to bango la minoko na biso de la biso ka ta mundele ya beti biso fimba tangisa biso minoko na ye poto négliger wa biso mais kombo pondo ekufate c'est que loba ko na biso betika la seko malgré biso to bosa bango e komo senga biso nyos to zonga pona ko zongsa bokasi wana e ko biksa biso donc to ko sambela mwa mukie pona to pesa ouverture ya manaka o tozana ngomo imwa lelo mvuluzi kimbangu wakanga masambu benajo kilumbu kimosi kibeni sukulantima mvuluzi kimbangu wakanga masambu benajo kilumbu kimosi kibeni sukulantima yange sukule mavanga mame sukule mavanga mame ahilwe ngisi wa monao yange sukule mavanga mame sukule mavanga mame ahilwe ngisi wa monao vatotombangi muzulumbangi maoso matuvanga fumu nzambi zeimo bakaka babanzilanga mvuluzi kimbanguka kwizako kwiza kaka kwiza sambuno fulusu kembo 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 nzambi mpungu kembo siwa solwa kembo 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 Mungu Baba kembo siwa solwa nzaya yoso kembe la babo bakwikila munzambia mpungu tulendo kembo 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 onyashongo kembo siwa solwa solo se solo nzambe abakoko na biso tobelelio na lokito oyo lobaki ete liko na seko sangana moi mwa lelo tobelelio na kombo ya mama Kimpavita moko na biso loposo moindo o anyoko amaki solo abatelaki bolingo pe bomoko na bondeko oyo atongaki elongo na onza kumba elongo na onza mbya mpungu tulendo ambaza velela elongo na Mungu Baba boyamba bana na bino nyonso bandimi pasi nyonso obino bomonaki pe batia yango na mitema batia yango na bososoli nyonso ya kolakisa polele ete lokwa bino bonyoko amaki nyonso ezali bolamu ya biso batoto botami lelo bopesa biso bokasi nzela na biso mafungwama na beleli bino bolakisa batu nyonso toza na bango moi mwa lelo mukolo mubange mwana muke mpaka bofungwa banzela mutu nyonso mama Kimpavita lobaki yango polele ete okotambola na biso na lukongolo ya bomoi na seko ekozinga sanza na moi okoya na mupepe mpona kopesa biso elike ya sika okoya na mabota na biso mpona kokangola biso ete tozwa bato ya mayele oyo bakopesa limemia mpe kimia na bomoi na seko na kati ya mokili oyo tozali lelo bolobaki yango polele ete mokili ekokufa te kasi bino bopesa biso biyano ya seko na seko tika ete pasi nyonso bomonaki epesa biso biyano ya oyo biso tozoluka moi mwa lelo bolobaki ete tokotambola mikili nyonso ya mokili mobimba mpona kokokisa mokano ya mai nyonso bolukaki mpona bolamu ya biso bato tozali lelo tobeleli yo mvuluzi kimbangu ya ntungunu ya kialwenga oyo anola biso na nyonso oyo nyokamaki uta le 3 octobre 1921 uta le 18 mars 1921 pesa biso makoki nyonso oyo tosili kozanga nzakomba olenkumu mvidele mukulu ndenge bakoko na biso baluba babengaki onyashongo ndenge bakoko na biso batetele babengaki nzakomba nde bakoko na biso bangala babengaki akonga mongali pe oyo tobengi nzambe mpungu tulendo ya mbadza nde bakoko na biso bakongo babengaki yanola biso na nyonso oyo tozali koluka mama Kimpavita mukolo mwa lelo ezali mukolo na yo lakisa elembo na yo emonana ndenge obongolaki moto ekomaki elembo oyo tozokobenga ya lokola ya monana to pe ya mapata kati na sanza pesa biso biyano ya oyo nyonso tozoluka kati na moko na moko baye bazangi mabota fongola mabota na bango baye oyo baza na posa ya makambo na bango bolamu nyonso misala makoki nyonso ya mokili mapamboli ana elakisama nsima ya manaka oyo tozali mwa lelo mpona bana na bino bandima bino bolobaki yango ete
tolanda nzela bino bolandaki mpona bopesa biso makoki ya bomoi ya seko mpona mokili mobimba etikala se bongo liloba ya nzambe bomoi ya seko oyo bakoko na biso ekotikala seko totondo mokili mobimba donc so totali programme oyo biso tozali nango mokolo ya lelo na lombango mpona topesa mpe accès ya kolengela ngonga oyo esangisi biso moi mwa lelo programme na biso ezali ya fete ya mama kimpavita ça veut dire ezali seki te nde tolobaki ke bamisilma bafetaka fete ya ramada bafetaka fete ya mouton bachrétien bafetaka fete oyo tozobenga mpe ya abraham ndenge atumbela nzambe mbeka mais biso atotumbela nzambe mbeka te mais eza fete ya soso ça veut dire il faut toluka toyeba puissance nde eza na kati ya soso yango biso lelo tozolia soso c'est bakoko na biso balobeke so tole soso tokóma na esprit na biso eza na baéveil tozali suki diba te mpo toyaki diba baoke bazwa coltan na est ya congo biso tokotelengana tokolanda sur place coltan ezokende donc tofongola miso na biso toyeba ke soso so tozolia ye moyeba yiba sur coltan ekozala te donc horaire ya programme na biso ya mokolo lelo ezali fete ya mama kimpavita na kati ya makambo etali fete ya mama kimpavita tokolobela compréhension en journée na makambo etali compréhension en journée so tokiti tokolobela explication sur la réalité ya lisolo na kati ya explication sur la réalité ya lisolo tolobela bénéfice ya mokolo yango o mokolo toza lelo point tovandi boye nini tokozwa ça veut dire ezali seki te nde tozoloba ke après makambo oyo boyeba ke mutu nyonso aose retrouver na makambo ya poto soki esimbaka te eya makambo akisi te biso moko toya bakoko tobotama na kombo na bango balingi base manifeste na kati na biso yango balobaki ke bakozela biso ti mokolo tokanisa bango lokwa tokanisi bango tokende na lombango mpona toloba makambo oyo toza na yango tolobela makambo etali lokola losambo ya mokolo ya lelo ezali sir oyo tozobenga lokwa exposition ya mikumba na biso nyonso epai ya bakoko na biso mpe oyo tobenga lokwa nzambe ya mpungutulendo ya mbanza velela mpe oyo tobenga lokwa nyamolo nde bakoko na biso balibinza babengaki oyo tobenga lokwa mungu baba nde bakoko na biso baswahili babengaki onyashongo mpe oyo tobenga mvide mukulu akonga mongali elingo baka nzambe aza moko mpona bato nyonso tu mais chaque peuple aza na nkombo oyo abenga nzambe soki kati abenga El Shaddai yo mpo obenga ye mungu baba soki kati abenga Elohim biso mpe tobenga ye nzakomba seki aza moko mais système de jeu ya kosolana ye to ya kosala eza différent bato na bato fo bazala ndenge na bango puisque moko moto tomona mizima na kati ya mosika oyemba yezu azali awa yezu azali awa donc kuna makambo ya yezu ezalaka te mais baza bana tata moko bamama différent donc tomeka comprendre réalité oyo esangisi biso topesi oyo tobenga lokwa matondo mingi na bandeko nyonso oyo basungi biso mpona manaka oyo oyo toza nango lelo tobandi na bato oyo toza sur place donc topesi lokumu to longonia na bandeko nyonso basoutenir biso physiquement et moralement na kati na ya Maroc oyo mokili mombe ezolanda biso puisque bato baolanda biso partout nzambe akoko na biso abakisa ya mingi oyo basili kozanga na baposa na bango nyonso tu après nde toyo apesi su mbote to pe matondo na bandeko nyonso basoutenir biso na niveau ya libanda totanga pe bakombo na bango lokola oyo tozokobenga lokola mama Otembe azwami kuna na mboka Londres un bon jour peut-être okutana kuna na Londres comme na mama Otembe oyo tozokobenga Koko Shemsi azapeka kuna na Londres tozana mama Ngoi azwami kuna na mboka Autriche tozana Koko Kapenda azwami kuna na otobenga lokola Normandie na France tozana Koko Sunda azwami na Normandie kuna na France tozana Espérant Bolumba azwami kuna na Hollande tozana Papa Daniel azwami kuna na États-Unis d'Amérique tozana bandeko ebele ya mokili mombe tozana bandeko na Suisse o babengi lokwa Peter Image o asimbi makambo etali site na biso ça veut dire eza makambo ya mokili mobimba kokanisa bakoko na biso loposo moindo ekofuta biso tango nyonso pona mapamboli ya kino suka te ça veut dire so biso totelemi mpe toandi kokanisa bakoko na biso epesa biso mapamboli ane eza na limite te mais so tokumisa kaka o na ke Israël ozwa nini okumisa nde baisraélien tozobake yezu azali awa yezu azali azalaki na Golgotha makambo etali yo te bayaki nango koya depuis le 3-5 mois 1491 ça veut dire nango nga oyo nde tobotami mutu na mutu alinga banda kozongisa makambo na ye en marche atika mpe baninga mosusu mpo baninga mosusu bauti misika basircharge biso na masolo na bango e bapesi biso mokumba biso tokumisela bakoko na bango
Jusqu'au temps comme ça va qu'on a bon to rejoindre to jelo te c'est miss na pse fongwa moi lelo na kati ya 1000 milliards vision héroïque on za komba pesa ki kat na likolo na se na moi na e apesi biso 510 millions de kilomètres carrés o elakisa munene na mokili pe apesi biso o to benga bwanya na maele ya 16 millions 740 000 mémoire ya to ba ke so to kanisa ba ko na biso air to kangolami mais so to boy to konyo kwa mati to luka to sala o ba tia ki pona biso mais ba ko nde ba lobeke biso na bino nde to sa devoir ya kobongisa nzela ya ba o bakoya donc o akoboya ekolanda biso partout o tokozala o tosali lelo tofongoli o tobenga lokwa évolution ya un monde nouveau ebenga Kongo ya sika mpona kolakisa lolenge ya sika ça veut dire mokili nde tokende ekufa te mais kobongwana ekobongwana sens mo normal puisque mboka na biso Kongo aza biloko ebele mboka na biso Afrika aza biloko ebele mais biloko na tomona yango te po politique moko ezali bazo ko exploiter yango baokende na bipai politique ale wuti we politique ale wuti depuis époque coloniale soto bi makama depuis époque coloniale elingo ba depuis le 19 juillet 1419 na kata île de Madère ensemble politique ya ba jésuite na ba franciscain ba chestre ba dominicain amiral Diego Ka capitaine Henri capitaine Ruiz de Souza basangana ki basaki étude ya 62 ans balongwe na mokili ya Portugal après une année le 20 juillet 1420 babeti 750 km na makolo ba na mboka Maroc au biso lelo tozali pe na Maroc ba côté Égypte l'Égypte la Nil le loin fleuve Nil lokwa source nango ekuti na Kivu ba ko découvrir embouché à fleuve Congo nde sika ba ko mona ke Congo na biso za plus ou moins na 31 millions ba source ba mai aza na 26 grandes rivières o ba bengi lokwa ba Chwapa ba Lomami ba Lukunga ba o to benga Sankuru Moscow yo ministre ya pêche musano komela biso ba papier osombe biso ba bateau te pona to pêcher pe ba mai na biso ya to bi ke to yeto la musa esprit na bino lokwa boza sima ya mindele to bimisi mu pepe mama ki mpavita po tel sabino ke so za ministre la pêche sombe biso ba bateau exploitement ya Congo mais so zo somba te ça veut dire ozali sous la colonisation mais biso to yeto délibérer bino do to fongola l'esprit wana we kanga bangi pe biso bokas pona suksa makna kana biso lelo to lobi ke tozali na 310e anniversaire ya mama ki mpavita ça veut dire na kata mama ki mpavita to loba ete to kotika kokumisa bakoko ya bapaya donc totika kokumisa bakoko ya bapaya oyo bayelaki biso pamba te ezali kobakisa oyo tobenga pasi likola pasi kasi tokumisa ya biso moko mpona mayele na bwanya na biso efungwama na mokili mobimba zo tokumisa ya biso moko tofungwami mais so tokumisa ya bapaya eyalokwa surcharge tosalela bango mosala mpona okoba toloba ete bakoko na biso loposo moyindo bazalaki na oyo tobenga to mpe bazalaka na posa na biso oyo tobenga to mpe biso oyo tobenga mitolo na bango tokumisaka bango ntango nyonso mpona tolakisa bolamu nyonso oyo bango basalaki na misu ya bato mpona tokangolama donc avant tokangolama nde tolela Kongo eza na pasi ifo tokanisa bakoko na biso ifo toyeba importance ya bolamu oyo bango basalaki balamba ekwanga kwanga bachango na boîte ya conserve te ezalaka na délai te koyo ekopola après 10 ans donc biso sikoyo ifo toyeba importance wana so tovandika bongo etali biso tokosouffrir ti tokozonga mpona kokesukisa toloba toza na historique ya mama Kimpavita mama Kimpavita oyo tozoyoka azali elenge mwasi avandaki na royaume Congo avant Kinshasa ebotama puisque Kinshasa ebotami na 1882 na Kitambo avant Kinshasa ebotama na 1882 seke bamindele oyo bautaki na oyo tobenga Égypte baye ti na royaume Congo basali makambo ya royaume Congo badestabilize royaume Congo na 1570 bayaka na bazulu babikolo ebele babuki baeglise l'église tant que Koufi, bande wana so ba congolais musu ba ke matakuna ba ke sa Saint Paul de Luango o to benga lelo Luanda to pe Angola. Ça veut Luanda na Angola ba portugais ne ba sali nga partir bitumba 1570. C'est ba congolais tout baza kuna ba to ba kuna to benga lelo ba angolais, baza ba congolais. Le dossier na bango to traité yango. Mais to bi mama Kimpavita botama na 1684. Azaki vierge. Ne balobago Marinda za vierge biso pe ko to se retrouver na vierge na biso azaki âgé de 22 ans. Mukolmo wa vandaki azui prophétie ya nzamba bakoko na biso ke elenge mwasi Kimpavita kende na zamba zwa mwana azakuna. Donc yem ta oyebisa biso mwana na utaki wapi. Mwana ya babota ete mwana na komona eki mbangu ya ntungu na kialwenga. Yeta wa kezui mwana wana yazaki muyaka. Abota na 1684 na le 26 juin 1706 azui prophétie ya nzamba bakoko le 29 juin 1706 basango na ba protestant bakangi
na monsieur oyo tobenga Lorenzo da Luca to pe Laurent Delic na Bernardo monsieur Bernard. Ça veut dire baza ba dossier na biso ya to simboka Portugal ke loko botumbaki to bota mpona osambisa Cour pénale internationale ba mindele ko laksa bon ke dossier qui pas vite à notre traitant. Ça veut dire muto kelo la zate nous avons beaucoup de dossiers. Bopandi ba foyer na biso, ba misu baza na États-Unis to yeba bangote. Mais aza lemsu makila na. Lemsu boko kuta un peu bolinga boko mwasi na mbal po massa makila na mino et se croiser. Donc to bi ke ba yeba ke baza ba problème na biso. Donc maman qui me pas vite akendeka zoki mwana na le 2 juillet le 29 juin 1706 azui mwana tanga zo zonga na mboka. Puisque lokote mwana na Zamba azaki protégé na des géants, des esprits noirs. C'est que tant que tu as l'esprit dans quatre églises, il faut que tu aies un pasteur malade. Tu as un esprit mamboé n'est raté, esprit long n'est raté. Kaba Gabriel là bas Michael. Donc ça veut dire Ezali, bah tu as besoin de trouble. Nous sommes toutefois le cas combo naï. Tant que tu es mort, tu as kangié dans le 29 juin, le 2 juillet 1706, bah tu es mort. Mort on est bon on a qui arc-en-ciel. Tant que bon on est arc-en-ciel, bah t'as la bouton mon colon on est bah mon agisco et les moyens moi si na sanza. Tant que les moyens si na sanza va biote. Et puis examen dimanche ba kota Zamba moi si moi congolaise à kota Zamba na moi na Congo pona luka bakoni nde ali moi ikuna yango biso dobi kete bakosa ki puisque azali mama ya mokili mobimba baye ko kanga oto benga lokwa mama ki mpavita de to uchi ko loba pe batumbie moto ça veut dire na kati ya makambo wala nyosu ya loba ki tomba bwake na moto abi moi mwana botumbinga na ye akozonga na mokili comme ne kimbangu yaza muyaka aza mukongo te tala lokoti mwana mais lelo mwana na babimise na dossier ba Congo maintenant ya lobeke mwana botuminga na moto akoya na kombo kimbangu wana ezaki le 2 juillet 1706 tomba otumba e moto batinda ba suku na ba yaka bakeluka bakoni à cette époque bazoboma batu so ba oboyi ko yoka loi ya mundele babomio tozaki na force moko te maintenant la mwana mwasa telemaki ya 22 vierge ate ya kipe alobaki alobeke bolamo bakoko ekotika la kotelengana te pe nyonso eza malamu. Donc pour nous relaxer, continuer la mission de l'obéité, revenir à Maï Otokozwa, ce qui est au Kanisi Bako qu'on a biso, il y a l'élo, toi il y a l'éco, l'éco, on bololo. Babi que le premier docteur ba outé na mokili à Europe, na 1622, ba se dirigeait na mokili à Suisse, ne ba ke sala 8 états. Na 8 états wana ba sangani na otozo ko benga lokola Croix Rouge ba sel 9e état, et bi mise biso otozo benga lokola makambuya otobenga 9 états où ils ont géré mon kili. Ce qu'on a quand on a kamwana biso to robo ya mutu te mais to bi ke revenir to rozwa otobenga lokwa mapamboli ya kino sukate. Donc ce to ka tsaba ko na sone bomo na ba musulman ba fetaka mboka momwa ba tumbi so la meme. Po anipo nzambe ya bakoko na bango ba bengi ala atindaki koko na bango Abraham abikete tumbela mwana Ismaël selon ba musulman. So tumenga mwana Ismaël na tese na motema na so linganga azwi mwana che bakonya tumba Ismaël boy pa nzamba habite ta mupanzi na meme azawana ay bango nyoso balandeli mba koko na bango bako motumba meme ko to bande na bango su ba chrétien habite mwana lezaki Ismaël te mezaki Isaac. Ça veut dire confusion la place wana yo biso bike nzamba ko meka yote ko meka ngate po dépasse ko na libuma mama ayebi yo malamu ayebi ta d'esprit na ayebi ke muto yo akoka makambo te moye to tshena makambo izate. Ça veut dire ko meka biso te wana to tala o malamu ya to bike to zwa mapamboli ya kino sukate to zwa oto benga lokola mabota ya batu ya maele ya bwanya na maele. Ça veut dire makamoto loba États-Unis d'Amérique azwa image ya mama Kimpavita a tchango comme statue de la liberté. O ezo gérer États-Unis ba tche ekoti moi sina ekoti nzube na mutu. Yango esa ba puissance ba gérer monde mais puissance ba zuanga parti à Israël puisque na kati ya Israël nde sika ba yiba ki makambo yuti na Égypte et ya kikuna to fungwa ba secret nango à la longue. Bon, on continue maintenant quand la biso avant aussi ça, tout le même comme tali considération en journée. Considération en journée, tu vas dire lelo ezali journée, il y a bénédiction du monde. Mukolo oto benga lokwa ya mupepe ya sika. Pona mbongo wana makambo tu. Donc ndeto sanga lelo boy ba partir lobi makambo changer. Mutu tu o tenga voyage simba te tozo kende biso nyonso.
nanga moko tozo kende tokutanga kuna toloba ndeko mbote makambo lobaka eza solo eza miracle te eza tobota na puissance ba koko yango moni bazo ko envier étoile na biso po ba détruire on ba biso ba okesima bakisi ba biso passer leki ça n'importe quoi mais biso ba bito ça n'importe quoi te po ani po tozana makambo ebele na nzoto na biso faut répondre activité o tobenga lokwa ya mokilo. Résultat final ezanine résultat final na biso to sangani lelo ezali ete to tombolaka ba milimo na biso nyonso ya loposo moindo po na to kangola maka so to kangami kako Ange Gabriel obo Ange Ilunga obo Ange Kabongo ya mutu mwindo azate obo Ange Muchipai obo Ange Mayala obo Ange donc ba kombo na biso to ana mundela luka ngo soke na aéroport à Tanger te mais ya otobenga Kaza to ba aéroport nyonso ya monde ba otala ba bi kombo non baluka vrai non baluka ba kombo ba bakisela biso te ba baptême o baluka wa Georgine te baluka wapi Ilunga na mundela respecté mais yo mozo respecté te yo zo la na mundela ke mundela za rien azo yiba ba mboka na biso aza ba dossier to sambisa biso zo botempo na to traiter makambo wana nyonso to bi résultat final ezoya to bengi o to benga mama Kimpavita héroïne pe lumière du monde pambate azali o to benga lokwa grand esprit na biso le poso moindo pe azali mama ya mokili mobimba donde ba chrétien ba kumisa Maria lo sako tondi Gracia ba bénition ya mwa basi nyonso bon mama Maria wana boti pas même bana mibale aboti ka mwana mo Yesu bon siko ba mama biso ba boti biso 5 6 10 na ba famille siko ba nani baza béni tota makambo wana bien pona toyeba ke mama Maria aza béni te po abote mwana moko mais biso ba mama abote ba 10 15 ça veut dire ba mama biso ne baza béni o tozo benga lokola groupe o to bongisaki lelo eze bandeli to ana na ba possibilité te mais malembe ekolata mboka momba po feto to vandi tina kini ba fetan na gouvernement Congo a fetan po a décorer ba avion so bolandi yango bomo na lobby bomo ba avion ba décorer mais baza en repaté po fetan ngo ezai photo li a soso mais ba nguna ba oli a soso te ba sango na mobulu ti ba luka biso poto la tsama kamongo ezandeni eza mutu abondela mutu te mais pona makamu o etali groupe ya choral o to bongisa ki to moneke espace eza mukie mais pona osala lombango to lobakaka mbota mama lamu mama Kimpavita onyokwa maki mingi pona loposo moindo na bwanya pe maele oza mama ya mokili mobimba bana bandi miyo lakisa bokasi na yo mama Kimpavita oza mama malamu wana toleki na makambo etali groupe ya choral o peut-être obongisaki topesi matondo mingi na baunion su oyo ba soutenir biso nde tolobi moralement na physiquement ezali mokolo oyo tokosalelaka manzaka ya aigle sabe nde tozaboye 24 communes na kin ba matingomba mangengenge kuna tokenda tomataka bato ngoma mangenge foto na manzaka aigle aza na puissance ya bimsebso biloko ebele mais toko développer yango te po bato musu ba lobaka o teza kinganga o eza kibonganga obongo Samson makasa nzambe na suki eza kibonganga te obongo David aboma Goliath na libanga ezaki na nini na kati po ko sa Goliath po azaki pomba ya mboka yango tobika ifo toluka toyeba ba secret nyonso tokota masolo na luyenge te donc topesi mukolo malamu na biso nyonso ezali mukolo ya oto zo benga lokwa ko mata likolo ngomba pona tovanda na esplanade ya bakoko na biso ça veut dire ngomba mangengo to mona na Kinshasa basango bakenda kuna ko sa ba prière ezali na 444 grottes eza kuna na Kinshasa kota kinkole to maluku ezali na libanga moko eutaka na sanza na premier siècle première année babengi en grosse pierre hypothétique aimantée ekitaki likolo ya ngomba mangengenge pe ezopesa biso makambo ebele donc so toyebi makambo wana ekozala malamu mpona kosukisa mokolo na biso ya lelo tobikaka ezali mokolo ya
otozo benga lokwa komata kwa ngomba ezali mukolo ya kotombola lokumu ya bakoko na biso o banyokwa maki pona kolukela biso banso otozo benga lokola kimia ya libela na libela. Donc pona kosukisa to lobika keno mbote na biso nyonso otoza awa eza mukolo otobike masangezate eza mukolo toliaka mwa soso mukoto koma ya makoki to andoza pe atato a 1000 mutu nyonso akuta soso nae. Mais le quoi c'est bandel pour la Xanzela et on te le met que mutunyo soit ya ba pesa mutu soso moko ya mobimba alia. Donc to vanda kimia to batele sika to batela honneur ya mama wana. Ezali kamba ranking te so za ranking na muninga zela tombo sisa to kutani kuna na J5 to wapi place ozalaka bo traiter. Même kola lelo eza mukoko linga libabe te so linga libabe au side des ordres aux libabe. Et mukolo ba koko nyoso ba vandi ba otala biso poto na ba kombo na koko maela azali koko tozo benga mfumu azali koko tozo benga ba koko nyoso bazali awa. Donc na sepeli vraiment na boye ibola muna bino nyoso to pesika nzela na mwango ngamuke ba servir mutu nyoso pona azwa pe otozo benga lokola makoki na ye ya mukolo mwa lelo nzamba koko na biso akumisama lilo ba nzambe bomo ya seko oya bakoko na biso ekotika la seko na kombo ya nani ya nzambe bongola meso mwene oboyi bakoko na biso fimbu yake ya kekele na kongo babengaka nzambe mvidi mukulu onyachongo akonga mongali nzambe ampungu yonde abaye nzambe mopesi pe mabomoi nzamba bakoko yonde mozalisi nzamba nguya bakoko balonaki ndunda eglize lesi batunzoto bakoko balonaki pondu eglize melisi makila kindoki nzambe mopesi pe mabomoi nzamba bakoko yonde mozalisi nzamba nguya doto pesikaka mbote na biso nyonso boye ibolamu ye moko Eric Zoea a occupé biso na makambo nyonso par rapport ya ba programme tozana baninga nyonso topesika mbote na ba mama nyonso basali biso musala pona tovanda lelo tolia loboko na bango toyebaka banyoko maka bazika moto ça veut dire mukolo ya lelo eza mukolo ba mama so ozana mwasi ko négligaka ete yebaka basinde bazana puissance sacrée ya kobotaka biso tango nyonso donc topesi bango matondo mingi bazaka na bolingo ya kobatela biso oleke basanzaka biso na ndenge ya kolongolaka bazemi mais nzambe aboyi makambo wana mais apesi biso lolenge ya kolakisaka ata pasi ezali botaka mwana lemsu lobi kuna ende mutaobikisa mokili donc mbote na bato nyonso tu tozila mwa ngonga mpona totala continuité ya programme oyo toza na yango mbote na baninga nyonso mbote 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 ouais merci toti oka message ya messager Kimpulu nkoko Kimpulu toyoki yango na matoi na biso toyoka yango na motema po eza makambo na biso nyonso ya bakoko baopesa soso na mutu nyonso oyo to ayebika na invitation na ye eza si na table bayo baolika na soso tokende oka na ndenge logique quoi bakoloba te po esengo eseli eleki makasi mpenza nasepeli mingi mpo na mama Kimpa ndoyi mpe ya mama na nga nasepeli ya mingi feti mpe ezoleka nango bien tozosepela tozolia esengo makasi vraiment c'est très gentil na Congo Simon Kimbangu mwana Congo toyi juste représenter la petite invitation yango toyo se présenter papa Simon Kimbangu aza papa ya ba Congolais tout
ozala chrétien ozala musulman kimangise eza ekolo ya mboka na biso Congo toyiko ignore yango jamais eza invitation bapie biso c'est normal il faut tout se présenter po eza makambo ya mboka yango moniki toyo se présenter lelo tota na esika touta surtout biso ba Congo tu vois totala nanu kibu jeunesse na biso te na otala nanu esika nanu ba papa na biso na ba mama na biso esika ba uta donc yango moni pena ntuka na ye pena po tous ensemble pona ko kanisa mowe oyo akenda depuis kala quoi c'est ça toi qui na cadre d'invitation ya Mama Kimpa Vita donc bano tout to assister yango c'est bon l'équipe pepele quoi net na film à suivre. La pression est vraiment positive, un sentiment de joie, de joie qui est invitation par rapport à messager qui message on a répondu, donc c'est ça quoi. Surtout le développement philosophiquement c'est intéressant, mais il y a des développements à faire par rapport à ça. Donc donc il y a idéologie donc chacun a sa façon de prendre les choses. Donc il ne faut pas que position obligé à convaincre quoi. Il faut que soyez donc c'est un peu ça. C'est une philosophie donc c'est ça quoi. Lelo toyaki fête ya Mama Kimpa Vita soso oyo eza symbole. Il y a un symbole, il y a fait c'est Mama Kimpa Vita. Bandibu, ba musulman, ba fêtara fêti des moutons, ba l'air à moutons. Et tant que fait Mama Kimpa Vita, messager qui poulou, na kombo nyonso to ba koko, yango lelo alesi ba tout soso. Yango dans la cérémonie soso. Merci mingi na batutu ba soutenir masolo oyoyo nesi président Guy Rotambo mabele Milamai Mozalisi. Merci aussi na Zouria, merci na Vice Langweta Didier Langweta, merci na Olivier Modjora, nanga moku Seigneur X Maître Chebwe. J'espère que fête qui est bien, bandeko tu ba lié soso moko mutu moko. Yango lelo le 2 juillet ezali fête ya Mama Kimpa Vita na kombo ya Nzambe ya bakoko etika la seko bomo ya seko oboyi bakoko za fimbu ya kekele etant que indice Seigneur X Maître Chebwe na pesi ba mbote na nga tout côté ya Latifa na Londres na pesi ba mbote na nga côté ya Gaga vrai chéri na kati ya Suisse na bosanité boze belé tellement Chéri Malete na Kinshasa mbote no yango wana na bandeko na nga tu Aniwadi Julien Chibangu merci oh moko oye aso yani oh
Tu sais, les jours, j'ai un film, donc je me suis dit, avec ses amis, je l'aime la sauce à Moubima. Merci, parce que je suis comme si les amants m'ont à serrer. Mini, nana doit me voir, il peut être sauvé la moto à Dina Wana. Puis, il y a la voiture, la moto à mettre chez vous, tout d'abord, tout ça.